OK Média Plus. Bienvenue chez OK Média Plus. C'est ici que vous aurez toutes les actualités du Congo en direct. Politique, culture, société et diaspora. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Partout dans le monde, suivons les infos avec OK Média Plus, la source sûre. L'ité atanda yewana suite ezate. Ah, faire ebola apesi garçon ana 1000 €. Moi Info News. faire kwa mazoluka koma na niveau ya Fally Ipupa bande ko faire akota monde ya sacrifice na ndenge moko. Info News. Nabisa bino tozalaki na France, nabisa bino nazokende Allemagne, bandeko nabetelaka bino sete makasi, nazala esel moto na bombelaka bino bana Congo te, bandeko na ngai mboko Liège etongama blagi te, nazozela train na ngai nazokende Allemagne, lelo nakolala na Allemagne, lobi nalalaki na France, lelo nazokende komilalela pongi ya malili. Tala pongi na okende olala na Allemagne eza pongi moko malili moko impossible. Bandeko Fally Ipupa après kobeta Stade de France na ye bandeko na ngai nayebisaki bino faire kwa mazoluka koma na niveau ya Fally Ipupa bandeko faire akota monde ya sacrifice na ndenge moko nayebi te awa naokita parce que train na biso ekomi pembeni bandeko lite atanda ye wana suite ezate. Awa faire ebola apesi garçon ana 1000 €. Mwana bato ya muke bandeko bopesanga quelques jours famille oyo bozotika bana na bino bakende kolia bambongo ya bamusicien na se ya balenge. Bandeko na ngai botuna Pacho RFI bozwa nanu voa na oloba bandeko tu bozala numéro ya Pacho RFI bobenga Pacho RFI osila ndenge nini o Pacho RFI akoyebisa bino ke faire apesaka ye 1000 $1000 namoni o deuxième épisode parce que film esi namoni yango kala. Pacho RFI azwaka $1000 wana elia succès ya Pacho RFI ti lelo Pacho RFI asila mpona $1000 ya faire ebola liaka. Bandeko na ngai bozozwaka bana na bino bozotika bango bapesaka bango ba $1000 na se aloenge. Ngai etalinga te parce que totala tozimele nayebisa bino ke mikolo nazotambola nalalaki lobi na mboko Valenciennes, nalalaki na Valenciennes eza na France. Awa sikoyo nazokende na Allemagne boyebi ke na Liège déjà kala te naokende okota na nga train na nga ezoya kala mingi te, donc kuna nazokende pena blagi te. Donc bandeko na ngai bokeba kopesaka bana na bino pa bamusicien bakabela bango mbongo. Bamusicien baza bato ya sacrifice ya blagi te, bokeba mwana biso akutanaki na musicien bapesi ye mbongo. Mwana wana bopesanga une semaine ezebele bomoni Fally Ipupa na poto awa akobelisa bamusicien Congo tout maboma. Ouais papa ça va calme ezali ouais bandeko na ngai nakutani na masa na nga na Liège place na ozela train donc ba congolais nazo expliquer bango ke Fally akobelisa musicien ya Congo tout liboma. Oza golwa peut-être osilika oza golwa kama mandule na biso nayebi ya likolo mais on dit que Fally aza likolo oza no golwa na ndima ke makambo oyo Fally asali na stade musicien congolais moko akokango sikoyo te. Merci beaucoup ndeko na nga Congo mani ya ye wana. Bandeko na ngai makambo Fally Ipupa asali na kati ya mboko oyo bato bakobela maboma bato bakobanda kopesa
bana na bino bambongo ya ba sacrifice. Ozo comprendre? Donc bandeko na ngai nazoyebisa bino bozala très prudent parce que Fally Ipupa Handicap la merveille star na biso ya monene ya pays na biso abeti Star de France na ye Star de France 2 jours ya Star de France donc concert l'équipe pepele ya blague te concert l'équipe pepele ya blague te bozela na zola bino toza awa na kati ya ville à Liège ville yango kitoko makasi bandeko na ngai ville kitoko makasi donc ville moko propre elengi gare très bien bandeko na ngai Nathalie image bandeko botindela ngai bopozenga pe bakesho bobikeni pena tomoni Frère Gola Jésus de Nuance akabeli mwana moko ya mobali 1000 euros esali biso plaisir na lisu ya bomoto esali bino plaisir mais na lisu ya bato bamonaka makambo neti babiso bakeli pia na oyo ngana amona ngo deja mwana wana molimo na ye babwaki yango musika bandeko bapara botika bana na bino bazwaka bambongo ya baartiste musicien na loyenge awa nga nayaka kobelela makambo nayaka kobelela pamba te Pacho Refi azoka kaka $1000 ya feri Pacho Refi ti lelo carrière ya Pacho ebeba ya kobeba bandeko na ngai na obeta lisolo monter musu te Pacho azoka ezalaka $1000 awa bino bozo féliciter bolobi no papa eve akabeli mwana wana $1000 bandeko pour faire a conquérir makambo oyo Fally asali ya stade ekosenga biso tokokende kaka boye sacrifice ebele bano bakokende kaka boye baparent bozotika bana na bino bakende pa bamusicien bakabelaka bango bambongo nga naza na nga na problème te bino moko bakongolais pasteur kokota boye mpona bima na ngambo eza bino moko baparent bopréféré bana na bino bakendaka kozwa mbongo ya bamusicien baliaka bon biso na pota toza na biso bien na poto na kolamuka lelo nalobi lobi nake kolala na Angleterre yo moto ozokritike nga oza na kati ya ngungi moko donc nayebi te ngungi moko impossible ozokritike nga pour rien bandeko na ngai awa toza na mboka moko ya monene deuxième capitale ya Belgique awa toza na kati ya Liège bandeko mboka oyo nayebisi bino mboka kitoko makasi elengi makasi awa sikoyo nazomikotisa na nga na kati ya Allemagne bandeko na ngai nazokende ya Allemagne kuna nde sikoyo place tokosala continuité bandeko napesaki mwa conseil muke parce que namoni kaka image ya mwana na biso wana aza nanu mwana muke bazwi mbongo ebele bongo bapesi ye eza nango ebele te me mbongo wana pourquoi bapesi ye kaka chiffre oyo bapesa Pacho Refi nde eloko nazomituna pourquoi mwana na biso wana bapesi ye kaka mbongo monta bapesa Pacho Refi parce que Pacho Refi mpe azwaka kaka meme monta Pacho Refi asila kaka bongo lelo Pacho Refi bandeko akoma koregrete makasi depuis azwa mbongo wana akoma koregrete makasi azwa mbongo wana pourquoi donc eza conseil gratuit na bapesa baparent Fally Ipupa ndenge abetaki Star de France na mboka oyo donc il faut bosala attention parce que bamusicien babando ya neti bazokabela bana na bino mbongo me ebando zala nango basacrifice donc $1000 faire apesi garçon wana nga esali nango nga mawa makasi parce que nayebi sor nango nayembi ndenge mbongo wana ekosuka bana mama lite ya kanda ye wana lelo azokomi koregrete akomi koregrete makasi pourquoi andimaki Frère Gola futela ye billet ya kokende Afrique du Sud pourquoi andimaki mbongo wana ya faire emema ya Afrique du Sud bandeko tozoloba tozokebisa pe bino bato oyo bozolanda baartiste musicien parce que lelo baartiste musicien vertige oyo Fally apesi bango wana ya Star de France bakosala makambo oyo bokoimagine te
Basa tomata boye. Bakosala makambo oyo bokotikala ko imaginer te. Da mutu nyonso to azoluka komala neti Fally dabeta pe Stade de France lobby Fally pour azwaki ta ya ko se concentrer na mosala bandeko na ngai Fally azwaki ta ya kobundana Fally abundi nzamba memie malembe asali ba featuring Fally ba featuring na ye ememie place ememie wana bandeko na ngai bino bozokanisaka Fally alali alamuki mbala moko abeti ba Stade de France bon nayebi te moto azokosa bino mabomana bokosilisa bafamille bokosilisa bana ya bato bokosilisa baentourage na kolia donc nga napesaka conseil donc bosala attention bosala attention parce que yango nasengaka bandeko na ngai bokende mingi epai ya prophète na ngai Emmanuel Dodi kosambela bapesi yo mbongo ya bongo epai affaire okei epai ya prophète Emmanuel Dodi oke kopesa 10% ya mbongo wana oke kotia yango na prière ozwi mbongo wana oke nango faire apesi nga $1000 oui ça va faire akabeli nga $1000 ça va alobi eza ya Minerval ça va oke nango na église balalisi mbongo wana pendant 3 jours à 4 jours elali pena na église elali na église etoki pena na mabondeli dans mabondeli pena ebeti yango eyoki pena moto mbongo wana pena eyoki moto pena ya mabondeli nde oke kozwa mbongo wana sikoyo oke kozwa sikoyo mbongo wana bosaleli yango prophète na biso Emmanuel Dodi aza le seul prophète au Congo le seul prophète au Congo oyo pena ke chambre haute soki la rekoti wana vraiment bandeko na ngai basambeleli yango ata fere ekuta atiaki programme ya kolekisa garçon wana soki mbongo wana ekekaka na chambre haute garçon wana kotikala koleka te yango bomonaka biso tosengaka na bino bandeko na biso bacongolais bozala mayele na baartiste musicien zala mayele na mbongo ya artiste bozala vraiment mayele parce que biso toyaka mpona kopesa conseil seulement topesaka conseil soki okeli kempe na conseil na ye botimela video oyo famille ya mwana wana oyo baotopesa $1000 biso toyebi ke mwana wana aza na avenir ana voi ya bien lobi mpe akosala makambo ya bien tala lelo lite ya kanda vie ekomi kaka neti pine balongoli yango mopepe vie ya like ya kanda ekomi neti pine balongoli mopepe donc mawa tro bandeko na ngai mawa tro nga awa na wavivre na nga na mopepe ya ewa boka mopepe ya kitoko donc na eloko ezosala nga mpasi eza kaka bandeko na biso ya Congo wana tellement bazovivre na mwa misère nayoka mpasi nasepelaka baokabela ndeko na nga oyo azosouffrir mbongo ya bien esalaka nga plaisir mais soki namoni mbongo wana eza mabe ngai etanke molobeli ya peuple ngai etanke parlementaire ya peuple ifo ngai ya koloba natali mbongo wana natali video wana na misu mibale mbongo wana eza bien te mbongo wana eza ya bien te natali yango bino boza na bamisu ya komona babiloko mosusu te natali yango pena na bamiso nga nabetaka pena misu natali mbongo wana bien bandeko mponi Patcho refi azwakaka $1000 Patcho refi carrière ekufa libela azwaka 1000 garçon wana mpe baponeli ye monta mosusu te 1000 boyebi très bien ke ndeko na biso akabaka na ye te akabaka te mwana wana ashege azoreklame alobi bazala 16 personnes bapesa bango $100 bazwa $100 ebongo ile ya kopesa mwana wana $1000 euti wapi bamaske bino ke eza mpona kotangisa classe eza classe te bayebi makambo na bango bazosala na osala 15 minutes ya message parce que bandeko ya mwana boli ata 10 francs ya mbongo wana tinayebisa Patcho refi kolia ata 100 francs te tokende na mbongo oyo toluka église kende kotika bambongo na église Patcho refi alobi nga naza chef coutumier ngai famille na biso eza famille ya ba chef coutumier na bi problème eza te
Pacho le fait lia sombe la biso masanga place to zana bité pacho ngambongo affaire na mela ngo masanga te ata muke moko na mela ngo masanga te lelo pacho le fait to suka wapi bobenga pacho le fait botu na pacho le fait fait la pesa na combien na lupangu naye botu na pacho fait la pesa na yo combien jo ngo fait la taka ensemble ya Varese ya babazi ya basket mbongo fait la pesa kayo ezalaka combien même montant yango bapesi garçon wana oyo bazobenga petit frère même montant oyo bapesa pacho refi famille ya garçon oyo soki botalanga soki boboyi kondimelanga na sukoli maboko même montant bapesa pacho refi même montant mwana na bino azwi tokotalana na bino lobi ngana oloba boboloba keni ana aza chaku aza bilobaloba aza chaku aza bilobaloba bamso batraite nga aza warion problème eza te ndenge fali abetaki stade mokili ekomi koseka bafere babia baozesu niveau fali te bakosala basacrifice moko bandeko na ngai ya minene bozala vraiment prudent na baartiste congolais parce que stade ya fali ane ebelisi bato ebele maboma bozoyeba te bino bootalaka boye bomonaka fali abetaki stade bozwa ngo normal mais stade wana elangusi bato ebele mito ezosala eso te fali abeti suka na ndole bandeko afandisi tout le monde à genoux eloko fali asali na poto afandisi bamusicien nyonso à genoux bamusicien nyonso tu bazoluka sikoyo balongola eloko wana mpo bazonga na molongo babanda kokompare bango na fali mpo na miniti oyo ndenge ya kokompare bango na fali eza te mpo bazonga basala makambo fali asali yaya bakende kaka na molongo ya basacrifice na bango ezala nini bazokaba bozomona neti bazokaba oke bazosacrifie na bango basala basacrifice mpo makambo na bango emata mpo bazoluka cle wana oyo ya succès ya fali bazoluka cle wana fali mpo basikoyo sacrifice na ye eza nini sacrifice ya fali mpo eza kosunga babola kokende na bamaternité kobimisa bana kosunga bato bafondation nde ezali bénédiction ya fali bango balingi koyede baorphelin te balingi kokende kobimisa bamama na bahôpital te balingi kopesa bato bavisa te bato babonga na vie donc bino bomoni olie bozwa bopesa bato bavisa bato baya na po te babonga na vie bino bozoluka basacrifice bolekisa bana ya bato tala naza molobeliko nga naza molobeli abombaka eloko te basacrifice oyo ya omoni 1000 bino bozomona 1000 eza filme oyo bino bomoni lelo menga filme wana esi namona yango epai ya pacho refi azwa 1000 ya ndeko na biso pacho ebara carrière pacho ayokanaka su te donc bandeko na ngai eza lisolo oyo nga nazoloba ngo par hasard te nazoloba eza film esi na mona pacho refi aza na France pacho refi alobelaka fere eza neti filme moko bobino botala yango ya sika ngai esi natala yango filme ya $1000 oyo fere apesaka esi natala yango nayuma na bino te esi nga natala film oyo nayebi finissage ya film oyo nga nayebi yango nayebi acteur nango ndenge azalaka acteur nango ndenge apesaka nayebi mpe finissage ya filme oyo place ekendaka sukela biso oyo aza na matoi ya koyoka efa yoka yanga mwa mingi oyo aza na motema kondima efa ndima yanga mwa mingi parce que natikali kaka na 2 minutes seulement sere nanga Pauline Lumumba RBC Monde move luzo mbata tozela street na yo mpo na lite ya kanda bandeko bosomona ngo maseki baartiste musicien bakosilisa bato fali atie bango bar likolo tro bar eza likolo tro tala bosomona neti boye lobi nalalaki na Valenciennes na France na Valenciennes lelo nakendela na Allemagne bosomona ndenge na poto atovivaka okolala 3 pays kaka boye neti maseki 3 pays olali ya mosusu France nalalaki yango lobi na butu Belgique na yo olala 2 heures vita na moi so butu ezokende kolala pongi
na Allemagne. Bozomona avantage sikoyo nga nazoka souci ya bandeko na biso oyo bazalaka wana ayebi jour akomona ta Brazza te, ayebi jour akokende ata Gabon te, ayebi jour akokende ata Sénégal te, ayebi jour akokende ata Malawi te, ayebi jour akokende ata Sierra Leone te, mpo banzela kuna batonga te oyo ekopermettre moto atambola ndenge alingi. Boza sire mpena bato neti babiso bakeni te na boye tozomona place bazoluka basala bato mabe totala kaka na misu filme oyo ngai si namona nayebi ndenge filme wana ezalaka. Donc bandeko na ngai oyo bozwaki mbongo ya ndeko na biso Fere bokende na église Papa Emmanuel Bede aza wana ministère des affranchis eza monene wana bokende botika mbongo na bino kuna basambela yango boya ozonga ta po 4 jours et retour ekende pa Fere aozwa retour soki boyokeli nga akozwa mama na retour na suki wana oncle Patrick ya misi ya mama Julienne Ngongo na pesi oyo bambote ebele abona tender tozela vie lezo ambata so abengi biso ape biso spiritualité akanda ndenge ekomi comme ça tozokota na live mosusu tosala lelo ba live kaka 20 minutes mais prochaine live naosalela bino yango naozala na kati ya Allemagne. Donc merci beaucoup. Donc merci. Aucun média plus. Bienvenue chez Oki Media Plus. C'est ici que vous aurez toutes les actualités du Congo en direct. Politique, culture, société et diaspora. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Partout dans le monde, suivons les infos avec Oki Media Plus, la source sûre.